Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, mes amours? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Vous informer, c'est notre souci majeur. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de liker, commenter, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez. Alors, Makambo Izali, il y a deux choses, mes amours, boyebi ki na yara pambate, na yara kana matière, na yara bino matière. Installez-vous confortablement sur votre canapé dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter et quelque chose à boire, bien sûr. Installez-vous et nous allons décoller. OK? Voilà. Na yeli bino ba video ya somo manike likambo ya lingo tika ngote manike ya lingo tika Koffi Olomide te boyo kama kambo awa Koffi Olomide asali nzembo na ye débloqué pona manike et les autres a boakela ki mwana na ye mboakela. Donc selon bango ce sont le mboakela poto yokaki Didiston alobaki avant Limbisa papa nae, il faut asalela ye nzembo. OK? Il faut asalela ye nzembo. Alors, biso to ebite relation na bon to ebite non, eza bien te, ça ne passe pas bien. Alors, boka makambo manike alobi na vidéo oyo epesi pasi pe mawa kati na mitema. OK? Bozala poser na ochela bino son ya vidéo oyo bola nango très bien tina suka. Et la vidéo suivante, mes amours, vidéo wana maman oyo apesinga pasi, aza infirme. Tellement mboka na biso eza mboka moko soki oza mutu, oza na relation, tu peux faire n'importe quoi. Mais ministre Constant Mutamba, monsieur Constant, aye déjà, j'espère que makambo oyo ekosila. Maman obozomona aza infirme, boyo makambo lobi awa. Et puis si pas si pe makasi na motema bota non état au maman oyazali ba escroquer. I don't know. Bolanda vidéo oti na suka boyoka qu'est-ce qui c'est pas explication ya maman non pesa na noter mais bino boyoka ka maman lobby na comprendre que na mboka na biso moto sérieux azate. On dirait bato mususu ba saila cerveau na bango par hasard. Donc, alors, mes amours, installez-vous confortablement. Et puis, la vidéo suivante est la vidéo Koffi Olomide, bon, réponse au APC journaliste, et puis si polémique, na kosi na ba commentaire na lobby, en tout cas, mutazara mutu, bandeko. Tokocha commentaire, na souka émission, na oti que la bino landana attentivement ma vidéo et puis nous allons revenir tout juste après pour commenter. OK? Alors, ceux qui ont pour ça tout ça et le pub, n'hésite pas surtout de nous contacter. Tous les qui ça œuvre na yo et l'oko na yo za pour ça vraiment tout le bilango à la chaîne Abisso, n'hésitez pas surtout de nous contacter. Il y a un numéro qui est affiché juste là en bas. Appelez, soit envoyer un audio et au Salabisso bien. Aux en a pour ça peut soutenir l'émission Nabisso. N'hésitez pas surtout de le faire, OK? Alors, sans plus tarder, tous les éléments oyo, et puis on se retrouve tout juste après. Let's go! Papa moro na on comprend tes papa na mwana on dirait ça peut total on dirait moi on peut dire yo te pour moi na on peut ko sale bon te et ça tu prends ça comme yembela banze mo mbwakela oh na niveau nini yo comme yembela minu banzembo tala niveau papa to débloquer yo mwana soki na babota ka motema moi babota ka motema mwana soko éduquer bien bosi motema na ye o babota motema mwana tena yebisa bino et là on est vana na place et là on est betra liboso na kati ya matrice motema mwana motema mwana yango des alliés na mutoluti babota motema mwana tena bato bota motema mwana
Moi, na beba motema na comportement ya parent. S'attaquer na moi sinon, yo s'attaquer na Didi Ndeni. Yebela li ya banze monyo solingi. Bino bato omele moi na bino na ba bêtise na bino. Bo tia moi na katikati poani. Bo détruire moi na po, bo traumatiser poani. Na maman, na papa na maman. Maman lo bana kuna fingaka papa, papa pe kuna boakela moi na bambwakela. On a otinda yo mélodie. Mélodie a botino moi na te. On a les fruits de tes entrailles. Oh regretter. Didi à moi na yo. Ou bien Didi à moi na yo te. Yo be sur ma plan solingo bano. Te parce que moi na yo okoki ko yembela enze bote o débloquer. Moi na yo ko yembela papa yenga te. Donc comment ça ka ba composition ya boakela moi na bambwakela. Ma fille. Moi na ngai na komi na niveau na boakela ke mbwakela c'est que na bandili bon moi na enfant na simbi sentir boy. So meki na chicoter. Te na koma na niveau na te wana za sumu na ngati wana ko mona batu musu seki aza mona mutu est-ce que ça fait division entre ebana famille comme okabo sikoyo ozozo bana mususu bana oyo bwakaki tango yindeli yo okolo na bino mino quand cette fille là t'avait jeté non ma chérie hein mino pourquoi tu joues à ces jeux là ma chérie arrête il t'a fait ça ce qu'il fait à Didi aujourd'hui il t'a fait ça dans le passé tu as oublié comment il a maltraité ta mère. Tout ça, tu as oublié dans un peu de temps. Parce que tu avais la carence d'un papa. Un papa qui t'a maltraité, qui t'a fait du mal. On a fui avec toi. Maintenant, tu es en train de le soutenir, en train de détruire ta soeur. Mais ce qu'il t'avait fait, Minou, il commence à faire ça à Didi. C'est toi d'arrêter ça, de dire à papa, non, papa ne fait pas ça parce que tu nous as fait ça aussi, ça. Il t'a jeté ton frère Aristote et tu le sais. Pourquoi tu fais ça? Quel genre de papa? Minou, ne joue pas à ces jeux-là. Tu es une mère. Tu auras des enfants. N'entre pas dans les jeux de ton père. Ne fais pas ça. Il y a Mariam Peksa Minouko. Ça dit pas comment finir Minou. Est-ce que Minou a fait ma bénédiction pour faire salir à Mariam? Ma bénédiction pour faire ça à Aristote. Aristote va finir délinquant, il y a Véwana. Si vous avez Kofi a géré bangonyoso, il faut aller dans Kofi papa ko bois kelembo kelate azamwana. Tikaye akolemba. Didi a la fille aimée à Kofi. Didi manque à Kofi, eza manque d'amour, il y a Didi ni muteko yemse banzembo wana. Il aime Didi plus que tous les enfants. Ah ouais. Ben oui, bien sûr. Alinga Didi ko kabani. Ah ouais. Eza manque d'amour à Didi. Didi lui manque. Comme si Didi est ennemi. Il y a qui aime bien châtie bien. Ouais, là, t'as raison. Ah ben oui, Alinga Didi makasi. Alinga Didi makasi. Alinga ké, moi, na ya star. Il y a moi, alula lokumu. Moi, na zo tombole ba bende. Didi olomide. Didi olomide. Didi olomide. Lele babe. Atal lobi na TV mba. Oh, mame, lo kota ke na rapene pa masa. Oh, moi, na ya. C'est la moi, na la Balenciaga. Voilà, ok, la cause. Eh, moi, là, pour m'asseoir, moi, là, quand il dit photo, pour moi, tu dis télémi. Eh, au coup, ça qu'est. Mais na mis sur bateau, et là, na yo capacité. Moi, na zaya yo. Quadra, moi, na zaya yo. Sozo yo kabatu soni. Po. Papa pas mi quitte ça que pas moi. Eh vie, moi na mukolola na cercueil ou la makasi oui, oui peut que linga niveau ni fier royo par exemple. Ya ba mi kitisaka. Ah ouais. Ba mi kitisaka pour nous protéger moi. Il faut yem te protéger Didi. Oui, surtout des comme na réseaux sociaux ba tout ba comme ko bon. Eh na bando ki pe ba côté Didi. Ah ouais. Na bando ki pe ba côté Didi. Moi na il faut ça protéger. On doit protéger ka papa na na maman na. Ba perdre moi na bango, na fleur d'âge. Didi na moi mon cœur. Est-ce que Kofi olinga Didi akufa? Bazaraso basali Didi likambo aleki na TV bandoli là. Ne parlez pas Didi, laissez Didi. Siko Didi là na cercle, yo binenge sala. Alongola nano ki Kofi Olomide azongisa Antoine Nanzoto a géré Didi. Est-ce que c'est possible encore? C'est possible. C'est sa fille, c'est son sang et échangé. Quelle procédure? Procédure ezali ami qui ça pas Didi là Didi olinga sala yango, alinga sala yango. Ah, il peut orgueil que papa il peut faire ça. Arrêtez en sala yango parce que mta comme ça Didi orgueil ndengwa. Mta tombola makasi. Soit atchaka Didi na ramba na nyoso Didi alinga za bomo. Mamu mtu baby si mwana. C'est un enfant gâté pourri. Alors moi, je suis gâté. Qu'il n'y a pas un système à gâter. Il y a un système. Piquen. Il n'y a pas de piquen. Si vous avez des choses qui sont salées, moi, je suis face à la vie. Tant que je suis là, moi, je suis là. Moi, je suis là.
L'idée a posté, mais Bobi souci moi nana zanango ta komi bo ma père. Lobby moi nana s'est retrouvé dans stupéfiant, dans toxicomanie. Nani en perdre. Aeba ke souci ka ya kokabona na yena Maria mais Emema Aristote na toxicomanie. Siko. Nyo sona lo bango de donc bana balobe ya kelo te. V boma. Koka ba to sonite, koka mélodie sonite, yo na mélodie oboti na binote. Mélodie elle va changer à mobile, mais va changer à moi na TV. O changer Didi na mututé. C'est ta fille. Boma. Ça peut en assez. S'il s'agit, oh le bané ok, Didi pardonne-moi. Si je t'ai fait du mal, si je t'ai blessé, pardonne-moi. Mais ça m'a kamanga na maman na yo. Notre pense ça. Ok. C'est ça. Parents pour nous sauver moi na comme atina niveau formé. Ami Kitty. Naomi Kitty ça. Comme on a ngai monangani Mfukidi Hélène. Nazali kolo lopangu oyo Sylvain Mutombo ayaki koluwe ngai nde bayeras. Aluwaki ndako oyo apesi nga caution le 13 avril 2020. Mais là apesi caution totikele 3 mois pour à inaugurer. Inauguration pe esalama te. Na clôturer nano lopango nga nazala pa ye azala pa po ba militant so ibaye ba déranger ngai te. Ba militant pe na mona bango te. Na ibe tension ezalaki na ye te. So ka une tension ya obotola lopango na yebite po na mona na ngai te. Courant ali ko futa te. Mai ali ko futa te. DG kape tozali ko futa lisusu te po na nini mbongo ezate. Eleki mikolo na sengi mbonga bi 3 mois seleki. To sala départ unique. À cause de départ unique, $4,500. Nous sommes na charge na ngai. Départ unique ti lelo et sala na ngote. Na yo senga mbonga akome ko intimider ngai. Oh, je suis un juriste, je suis un ministre. Nali Tshisekedi ngabi ministre etalinga te yo yaki ko louer. Pesa ngai mbongo. Oko intimider nga poso tamona ba soda. Soda azali mutu lokola nga, tenika mutu ze différencier biso. Afuta te. Azo faire marché ngai. Taka ndenga nazali awa, eta nanga ningi zali, nazana nga handicapé. Na vivaka na mbongo wana. Na monika moyen te, na kena ye na justice, na grande instance ya Kalamu. Tokendeki nazwaki avocat na ngai, maître Anita Tamba. Tobundi na ye kolonga. Na gagné procès wana ba condamné ye afuta mbongo, afuta nga pe dommage d'intérêt il y a $2,000. Apesa eloko te bayi ko dege puis nga bayi akende kaka pona vivre na zo locataire mosusu. Na zo locataire mosusu. Waya ya ko pesa mbongo ti lelo afuta nga mbongo wana te. Yanga na yebi pe na yo mokonzi. Ministre Costa Mutamba. Nazomona ozobundela ba faible. Nga na li faible. Na tambolaka te, na salaka te. Eloko moko bipai na nga ezate. Na vivaka na mbongo wana. Lukela nga ministre Sylvain Mutombo. Soka tembe bozwi dossier kaka na grande instance ya Kalamu, dossier ezali kuna. Nake na tribunal ya commerce naza na mbongo te. Navandaka aboye. Nzambe pas sungi, papa Tshisekedi alobi, le peuple d'abord, alobi lisusu état de droit. Atieli biso papa Mutamba osa musala malamu, yanga nazo senga papa Mutamba, ministre Costa Mutamba. Yo za ministre ya justice. Justice eza maboko na yo. Kata likambo oyo. Ata kutu na Bible, justice ezali. Yesu abenga le vrai justicier. Yo pena omona yo oza le vrai justicier. Pozo kata makambo. Yango natana ki na yebi pai na yo ministre Costa Mutamba. Tala
mama na yo ndenge avandi katelanga likambo pardon mingi mokonzi ya mboka mpe ayebi asenga biso état de droit yango oyo katelanga likambo afuta mbongo na nga akei na plus de 20 000 $, plus 2 000 $ ya dommage d'intérêt. Ye aza moto ya makasi azalaki ministre nga une pauvre femme nani eloko te makasi akotambola eza te naza na motuka te nakende na batribunal ya commerce ndenge nini ekosenga nga sala boye efuta avoka mbongo eza te yango nayebi epai na yo okatela nga likambo yoka mama na yo mawa na mwasi na la page. Kofi Olomide, bonjour. Bonjour. Santé Boni. Je suis docteur Télobaka. Et voilà. Merci. J'espère que Binomo Bolandi, Bomoni Mamuleki. Alors, tout bandana na vidéo où ya Kofi Olomide akateli Mathieu bon chez mon ami akateli lingala mais bité. Et ça la vidéo mususu pe atuni question oh yo zanani na ebisa ko mambo vinanga atuna ke question mo ya ba genre wana mais na olukela bino vidéo wana na chela bino. Alors toyebi ke Kofi Olomide en dehors ya mboka soki batunye ba question alinga mingi ko valoriser ba artiste alinga mingi ko valoriser ba journaliste mais na Congo na biso y a d'autres journalistes o ba déclarer que Kofi à valoriser bango te à dénigrer bango. Ce n'est pas pour la première fois. J'espère que Mamboyo ezamba libosote et ça la mara déjà. Dans la journaliste moko aleka pona koloba. Aza journaliste je ne sais pas ya Top Congo ou comment. Aleka pona koloba ayamba mopa en émission mais façon à dénigrer une émission wana oko imaginer te. Donc aleka c'est là un problème abi ke nongai jamais ataba telinga mbongo anje nako yamba moi mobali wana te nako yamba papa wana te je ne peux pas le faire parce que a humilier rabat. Alors de votre part botika na ba commentaire na bino est-ce que bino bomoni yango ndengeni parce que vous savez omoni mutu il faut valoriser musala mutu mususu. Omoni ba star américain to mindele bazana humilité hein, la plupart. Omo naza mama na star mais soka za devant public na ye arozala humble akutanina fan na ye arozala humble mais biso ba conseil pas seulement Kofi mais il y a aussi des artistes comme ça. Omo na bato donc omo na bato basé logo moroti bato musu bazala bongo tellement comme star donc soko moni journaliste moko ye lelo bi moni mutu moko ka boy ane logo te pona yo o minimiser ye pona yo o moni ke ay logo te amuki o chosifier ye. Il y a d'autres personnes comme ça hein? Batu mingi baza bongo donc ay ba azo ba importance te ya mutu sa pembeni na ye mais dans la vie il faut être humble. Toyebi ke non et logo ce n'est pas pour la première fois Kofi Olomide salango. Donc ceux qui m'a baisé photo loba ke non awa ma bezali. Journaliste moko na bosani kombo na aleka na émission ya Mark Tabuna Adi Londolé aloba alobi il fallait voir nde ba minimiser na pesi mutu bonsoir ayebisa toi butute toi moi bonjour toi pok donc a compliquer na émission ne loko moko ezanga mutu na makolo en tout cas et ça là qui vraiment passe bon ce n'est pas la première fois et ça une émission moko boye ba journaliste akala na ebité ezanga ba polémique moko boye ya Papa Wemba na Kofi ba série mo journaliste a tout na ye question. Je vous dis donc moi neza o tambola mais journaliste a Orlando. Obi ka tout ne question à répondre tingabi ah mais comportement oyo pourquoi? Bon a évité qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo pour Kofi à répondre à katele mangala boy na évité. Et on a la paix à sa journaliste a yambara bato fali pas m'ambo fonctionnera peu boy. So obi que non mais muto ngaza boy aza mutu donc aza loro la ayamara bato basa contre bato Kofi Olomide na fali popa tobi ke courir les kanarate ngana bino to so courant tobi ke pa na bango courir les kanarate mais soki ayambiye donc oluka ka tele mangala parce que on moni le roi traître peut-être
Alors, yango na lobi ba journaliste mosusu omoni makambo oyo kotunaka bato baquestion mpo garder peut-être crédibilité na bino. Lelo YouTube asali plateforme oyo ezalaka nango déjà banda kala, mais lelo façon to utiliser YouTube na kala ezalaka boye te. Oh YouTube ezala kala nga nayeba ba 2011 ba 2011 garçon mo a bando ebisanga bi omoni nango émission oyo chaka na YouTube bakotala yo na poto bakotala yo wana ba 2011 nayebi ata YouTube te keno toyebi ke ezalaka nango YouTube. Mais on n'utilisait pas souvent le YouTube. Facebook, pourquoi ta Facebook, aux autres qui na cybercafé. Abi babilo kwa boy tala mara fort. Ngana ndo kwa na Alexinga bi tala neti vidéo Alexinga siko vidéo ya Bibiche Toseko azalaka artiste et comédien. Abi tala kutu biloko neye asala ba nini awa achango na YouTube quelque chose comme ça. Ah na yo mais na valoriser mais le YouTube pour ça la YouTube tout le monde a une chaîne à YouTube. Alors si tu regardes de l'argent avec la force sur les lots na comme star c'est quand on a vidéo moko zo créer ba contenu et ça YouTube soki yo moko ka oza déterminé ke ngane naza boy mokili oyebanga Facebook oyebanga WhatsApp TikTok oyebanga faire etika no marambakala sans vous dire sans vous mentir etika marambakala musicien banotuni bakiso etikala démodé le logo ozwaka musicien ozwi kaka vidéo olobeli actualité okomosa ba analyse tu fais tes analyses omona moto oya kotuna eloko te osala mpe bavue ebo biso atosalaka ndeni ka bavideo toyena tolobi biso mpe malembe tozokende komata mpona nini nakala bainvité mpona kozwa invité koma pasi et surtout bainvité ya lelo bakomi kosenga mbongo avant oyo ambe na émission nakala biso ezaka bongo ta nakala invité nda opesa mbongo artiste et comédien opesa mbongo musicien soko oyambi opesa au transport moi 30 moi 50 moi 100 opesa yo mais aujourd'hui ce n'est pas le cas lelo bato ebele surtout ba obaza koni à commencer là avant à l'écran émission tu donnes l'argent c'est toi qui vas payer le koma bongo alors marambozo ke na ko évoluer sala monde na yo créer planète na yo toi yourself au sali au sentir que non au s'épanouir au évoluer botika marambo wana kozalaka na sima bato tala ne bazo humilier bino bozo mona ba humiliation moni genre ya humiliation ça fait très mal des amours et ça la passe parce que le toko baté journaliste amukia za la raté ba journaliste so ba lobby non et ça il faut qu'on respecte musala ya muninga alors boyebi déjà Koffi Olomide ndenga za la fonctionnera c'est ça alors toko tana sujet à Manike tomoni biso nyonso Manike aleki la façon dont elle a parlé à lobby que non Koffi Olomide a obwa ke la mwana ne mbwakela. Moi je ne pense pas que c'est ça ceux qui muto yembi nzembo nayebi ke na monde de musique on peut zalara muto ça il a peu muto nzembo à répondre nzembo par rapport ya période moroboye ya situation moroboye a osala nzembo par rapport ya situation moro muto azo vivre. Alors moi je ne pense pas que Koffi Olomide malgré ba indifférence na bango na mwana na ye akosala nzembo uniquement pona ko aosa nzembo uniquement pona ko défier mwana na ye to ko bwakela mwana ne jeton je ne pense pas papa aza papa ata lelo ba yokani te singa famille te katana te papa ate katani physiquement bo so la raté même akileza makila Koffi ezo gange pas Didi Stone ezo ganga un jour Didi Stone wana auzana posa papa na ye
malgré papa na ye aza mabe, malgré mabe na ye, bolamu na ye, mais Didi Stone aura toujours l'envie de parler avec son père. On est des bantous. Toko changer destin té. Toko changer destin té. Donc c'est ça. Alors, si tu as polémique d'abino, oh Didi Stone, oh nini boye, abakeli kofi to matato kita. A moi nanaye. Yo quand si lelo soki kofi Didi Stone a bengi papa na téléphone, papa je vais te parler, papa patati patata. Ah boyate, c'est son enfant, c'est sa fille. Malgré après ça qui est privilège. Après ça qui est privilège. Et tant que moi nana et papa na moi nana tout le monde qui va vidéo ezaki mata kita ma fille. La fois passée écoute na chela ki bino vidéo moko boye o batuni Koffi Olomide combien de tu as une fille abi oui j'ai une fille donc cela veut dire ania ki ba fille na ye minu wana azaki kutu atana impact te ba série wana parce que Didi Stone bande ko régner bazaki en bonne relation na maman na bango. Alors, lelo oyo, minunda komi ko défendre papa na ye. Donc, mamwa papa na mwana, toti comme ma famille abat. Mais tellement, et ça na ma réseaux sociaux, bango mo bazo publier ango, bango mo bazo memango, on n'a pas le choix. Toza na biso na choix te, tota la na miso. On regarde seulement, nous là, on regarde seulement, tota na biso kaka na miso. Zombe na bon moy, on regarde seulement. Tota kaka na miso. On regarde seulement. Alors, pour tous ceux qui sont na vidéo, il y a maman na biso, tomoni, maman na biso, la façon dont balingi escroquer ndako. Pourquoi? Parce que Moutoza ministre a une autorité, il a le pouvoir, a une relation. Heureusement, les loyaux, ministre Constant Moutambaye, il faut mettre le point sur les i. Aujourd'hui, place à i, torocha i, place ya a, torocha a. Mikolo, toi na sentiment, te mbouma sentiment ezate. Au sali erreur bakangio, au sali buzoba, au kie prison. Ce qui a fonctionné, do o loi et kokota na mboka na biso. Ce qui lelo magambozo fonctionné, ils ont kende boy. En tout cas, to sentir que na mboka na biso, il y a le loi. Loi ezala pe ezala exercer. Lelo ba te bele ba perdre ba bien na bango lupan ou na ya pasi, bien na mo wa souffrir nango. Et pas dans ba botelier pourquoi? Parce que a na relation te. Aujourd'hui au Congo, donc so ozana relation donc oana nyonso donc oko use ba relation na yo pour escroquer batu, oko use ba relation na yo pour intimider batu. Aujourd'hui au Congo c'est ça. Tala maman ndenga zalita na ye ako kata ko tambola te azana chaise roulante nanya ko sambela ye soko azana mwana moko ana mwana moko azana relation te ou bien azana mwana moko aza reconnu te pardon. Alors ça fait mal. Congo na biso yo, toi na posa changement. Changement na mboka na biso, il faut que tu na domaine nyonso. Na domaine nyonso. Lelo o ba avocat nyonso ba katela batu ba prison sans pour autant bazana ba preuve. Donc ba katela batu ba prison. Hey. Mama mboko nzamba sunga kaka. Soki to bito landa ya mboka na biso, to robela liboma. Alors justice c'est ça musa na o mama. Il faut bazongi c'est les mbongo na ye. Na betele bino li solo moro papa moro boye a soit locataire wana tellement ayebana na ba konzi je ne sais pas ba konzi wapi na bosani kutu histoire ngo na chaque pe vidéo a bandeko. Papa wana ache mutu na ndako mutu asali soki plus de 10 mois a futaka mbongo te. Soki alinga futa mbongo apese explication et comme problème asali na garantie nyonso po aza mokonzi et comme na niveau ba kene ba samba na ba ko samba tellement papa kanda muteme suki papa bandi ko bunda beti mbata era beti locataire mbata et si liti dossier ba lokiti yo no beti agent de l'état mbata papa wana akota prison. Na mona ki ba vidéo ngo kala mingi te awa Air Constant Mutamba akie na prison. Nde na ya komona papa wana zo senga po nini mutu wana azana trafic d'influence
ana trafic d'influence pour nini aza na ba relation nde ya kosala papa nasali video ana posa bakatele likambo wana bandeko noki pasi pe mawa. Alors justice ekota parce que so biolana na mboka na biso ba dossier eza ebele ya ko traiter, il y a beaucoup de dossiers à traiter. Alors nzamba lola sunga, j'espère que eko simba maman na biso a reçoit vraiment justice naye pour constamment tambazana pour défendre le faible. Ceux qui sont faibles constamment tambazana pour nayo talaka ya ba faible papa. Pour les lots na mboka na biso tu as le pouvoir, tu as l'argent, cela veut dire que tu as tout, tu peux faire n'importe comment. Alors, merci beaucoup Nabino Batbolanda Angai. Bon, s'abonner massivement à la chaîne Nabino YouTube, partager, liker et commenter, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Merci beaucoup, bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.